S'abonner massivement à des shows de Nat TV pour la vérité, pour les émissions, tout. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows de Nat TV, tu es le sous-navanda Kunabino, Kakavon, Messanou Sabilili. Merci beaucoup, Naba Onyo, va s'abonner sur des shows de Nat TV. Ceux qui peuvent s'abonner, c'est-à-dire que s'abonner est gratuit. S'abonner sur des shows de Nat TV, hôtel Akaba émission Nabiso éducative. Si j'ai Nabiso Yaya, Baboua qui moi na bébé na mboula. Moi na bébé à Kena c'est à ma belé, mais moi na bébé à Koufité, moi na bébé vivant. Aza vivant pourquoi Zala branché to ke na détail. Yoka to kesiko na sujet directement. Problème oyo et salinga pas cité mais quelque part na seki na monika ande munene nzambe yoka batu ba kiko linga yo kufa mais soki nzambe alobi yo kufa te yaya ataba bwaki yo na libulu ya moto ozika te ataba dindisi yo na mai okubika kaka ata okesika batu bakendaka bazonga te yo kozonga. Ya on peut te mona kaka Yahweh asalelaka David na libulu ya bankosi to take sije yoka. Bébé oyo eza na papa moko na Londres atindelinga vidéo ya bébé oyo. Alobi des shows de Nat TV. Pesa conseil na ba maman poto yoka ba conseil na yo eza très important na kati ya ba famille. Voilà nous on est là des shows de Nat TV. Rien que la vérité, awa masapote, awa la réalité vraie avec preuve. Toke na problème à bébé oyo. Bébé oyo babwaka ki na mbula, baboki ya mbula ndenge nini. Bébé oyo monani ke mama oyo azalaki na zemi. Zemi oyo ebotamaki normal ndenge mwana botamaka, c'est-à-dire mwana oyo abotamaki normal. Mais e coïncida ki mbula ebanda ekobeta. Biso tu ndenge ozomona tovandi aba des shows de Nat TV ba enquêteur. Soka na tali photo, na tali vidéo na mbala moko na yebi événement ndenge ezalaki. Voilà, nous on est là. Par rapport à la vidéo, maman abotaki mwana oyo na moma o mbule bandai ko beta. Azui mwana na mobimbaka ndenge abotaki bébé na place 30 na c'est-à-dire bébé cordon ombilical na place 30 ka ndenge mwana bota maka mutolu ekatamite. Na bloc na sac na mobimba ndenge bima na libu mama. Aboti azui abwaki na courant d'eau. Abwaki bébé wana na courant d'eau c'est-à-dire abwaki na iskama bandai ko chola. Bébé a chola kiti a komi na un niveau ou bien une partie de la terre. Bébé a kangamaki, bébé a kundami na se mabele. Je crois que je me fais comprendre. Oyebi se mbule zobeta, mbule mema biloko. Na un niveau omona mabele ye ezipi biloko ke na se mabele. Nde mona bébé oyo. Bébé oyo akendaki a choli na mai. À un niveau bébé a telemi, mabele ye zipi bébé na se mabele. Mais maintenant, quel est l'événement? Yaya depuis ma naissance. Banda na botama ya boende na ona monate. Banda na botama na mona ba histoire ba bwaka bana na mona ba histoire ba dinisa bana na mabulu ba wese mais oyo na moni lelo non j'ai rendu gloire à Dieu c'est-à-dire Dieu est miracle soki nzambe abi okufa te ya yo kokufa te bébé oyo comment expliquer bébé oyo ya chola kina mai parce que côté ba opikola bébé oyo na libulu en fait na se ya mabele ezolakisa ke mai e chola ki après mai e kauki mabele pe kauki bébé atikali na se ya mabele chose grave. Nzamba salaka ba miracle. Bébé wana bimi na position nini? Zolo na se, likosi na ye etali likolo, c'est-à-dire azipani zolo na se. Nzamba lingaki acha elongi ya bébé wana na se, po maye kota ye na zolo te, mabele kota na misu te, mnoko na ye ezale tufe na zelo te to mai po akufa. Nzamba cheka mutu ya bébé wana na se, bébé azipani mai ekauki. Mabele zomona yake mai echolaki awa mai ekauki. Yaya baye ko pikola bébé wana na se ya mabele. Tant bazo bimisa ye na yoka imba momba wanabi bata mokili mabe comment okoboma mwana boti. Nzoka mwana za ya kokufa te. Yaya bazo pikola bébé na se ya mabele bébé azo lela. Webi ndenge bébé abima na libu mwa mama. C'est-à-dire bébé wana nde ba pikoli na se ya mabele yemo par sensation ayoki pendaki na botami. Abimisko na kati ya mokili gangi azo lela nde mwana lela na maternité soki mwana botami. Webi natali vidéo wana plusieurs fois na seki. Mais na pesika gloire à Dieu parce que bébé wana nzambe alingaki akufa te yaya mbule beta mabele ye zipi mwana ke na se ya mabele yebana ona malili wana ya mai ya mbula ememi mwana ke na se ya mabele ezipi mais batu bazoyoka mwana olela na se ya mabele
baye babengi policier moko na tata oyo ayaki kopikola bébé na mabele parce que bilo abongo esenga ba témoin bazala. Policier a telemi papa wana akotisi azotimola mabele balongoli mabele ne mbule yaka na zelo. Na se ya zelo babimisi bébé lokola manyoko ba opikola na se ya mabele. Bébé ba pikoli lokola linyoko na se ya mabele metant ba opikola bébé. Bébé azobima kangama na se ya mabele zolo kangami na se likosi na inde tali na likolo. Chose impossible. Quel genre ya miracle. Yaya na mona makambo na mokili. Oh na oye biso. Depuis ma naissance, depuis na botama na monati. Mba liboso. Mais lo ni to ngeto lo bana vidéo oyo. Et sali mawa pasi siko na soni. Pona mama oya boaki mwana. Yaya. Pona nini bana basi boza na ba dega ya boye na mokili. Bana basi boza bandoki. Permettez-moi de vous dire ça. Ce n'est pas tous les mamans, ce n'est pas bana basi nyonso, mais permettez-moi de dire ça. Bana basi boza bandoki. Car nde baloba ko liena mwasi olena ndoki. Oui, c'est vrai. Mwana oyo memi na libumu 9 mois. 9 mois o memi na libumu na ba sentiment oyo bande ko kendo sala yo moko. Sentiment na yo bande ko memo quelque part. Ozui zemi. Ovandi penana zemi wana 9 mois. Obimisi mwana ana na mokili. Ozui epe obwaki. Ker wana ndi na olinga na iba. Bana basi mutema wana. Ezalaka na bino ndenge nini. Maman moko a commenté sur clavier. Maman moko pesa biso conseil sur clavier. Kobo sanate partager pe émission la kisa bande comme susu ba mona mambo ezoleka na mokili. So ozana besoin vidéo, c'est gratuit. Numéro des shows d'Enar TV ngwana benga yebsanga tindelanga vidéo ya bébé na l'action de ba opindola bébé na se ya mabele. Bazo pikola bébé lokola linyoko. Na ndima eteke bébé wana za vivant. Po ndenga kangami boende ba utara na libumu. Ndenge ba opikole na mabele ko bima na se ya mabele mwana ningani agangi. C'est-à-dire ayoki mwa mupepezuye. Quel miracle! Non, wana na monate banda na botama. Benga des shows d'Enar TV na tindelo vidéo tala gratuit. Na zongi na point ba mama boza mitema mabe. Boza mitema mabe. Comment mwana oyo boti na libumu na yo bimisi na libumu. Et puis chose grave, mwana na zomona na keka ndenge abotaki akangemba moko abwaki. Parce que abimina place étrange, abimina sac o bana babota mana mutolu kuta okangama na sac wana bakati mutolu teka ndenge bimana libumu mama babwaki. C'est malheureux. Yaya soki oboti mwana oza na capacité ko bokola ete ko bomate. Ko bwaka ete na ba façon wana. Zwa mwana wana garder bien kende ko tika ye na ba église basango bazwaka bana wana. Zwa mwana wana kende tika ye ata na porte ya église ba mama o balukaka bana bazali. Batu bazoluka bana bazali batu bazokota ba jeûne et prière. Il y a 1 mois, il y a 3 mois, 90 jours, jeûne et prière libumu na se po luka zemi atali tanga ya zemi na libumu na ye ekota raté. Batu bazo sala ba jeûne années et des années. Pona ko luka zemi années et des années atali tanga ya zemi na libumu mwasi ekota raté. Yo zui mwana oke ko bwaka kaka ndenge bakolo baloba kingo mayaka kingo oyo azana kingo azangi mayaka oyo azana mayaka azana kingo te contraire mokili salama kaka boyi. Et bela bana basi bazokendolela nzambe ba jeune du 1er au 30 ko luka bana na ba église pe bazuite ba mususu bakufa na mokili o ba ekomba babota te. Asala vie na façon tout amela ba kisi ya ndenge na ndenge ata poussière ya zemi na matrice na ye monana te. Yo zui mwana 9 mois obwaki na maya choli metala kote nzamba la kisi yo sa grandeur nzamba confondre yo mwana kufite na kolo mwana oya bwakaki mwana yepa ko mona na ba vidéo ako yeba ke mwana o ngam na bwakaki mais culpabilité de Dieu vandi likolo a mama oyo. Mais maman ndenge nzamba abomi mwana wana te yeba ke yo tikali na culpabilité moko ya libela na vie na yo. Faut maman oya kenda tubela et puis mwana ana ndenge azana mwana ana akolo bateke azana na mama na mokili. Mwana ana ifo yebisaka nzambe ke na uta na likolo na kita na se voilà. Mwana ana plutôt faut ba yebisaka ke mama oya bokola yo babwaka yo ya kobwaka. Faut ba pesa mwana ana conscience ayebe événement vie na ye po ayeba nzambe na mwana wana ndenge abotami. Et ça li bien te. Papa a lobi des shows d'Enar TV lobela vidéo oyo belela na vidéo oyo pesa ba mama conseil. Tozoka ba conseil na yo eza très important. Lobela pesa ba mama conseil. Yaya na bandeli koloba soko boti mwana. Okoka kobokola ete koboma ete. Kobwaka ye na ba condition wana ndenge muninga salite zoye bien latisa ye propre. Kende kotika ye na église bato ko zoye bazali.
déposer ata liboso ya libanda église bato ya mawa bakozwa mwana na bakobokola eke oboma ke obwaka esali bien te video oyo ekamwisinga mbala liboso ya banda na botama na mona no mamba boete mwana choli na mai mabele zipi mbule sili mabele kauki mai wana na nzoto ekauki mabele kangami mwana ba opikola boyelo kwa linyoko non na mona te banda na botama esali mawapasi na soni ya ba sentiment ya buzoba eke na oti na degré yo mo okezwa zemi pe o garder zemi yango 9 mois après oke ko boma menzamba a confondre mwana ngo boma ki akufite en vie esali bien te pourquoi boy pona nini yo lingi zemi te mezo kendo landa mibali mais soko za na besoin kobota te me ko landa mibali te parce que moi sinyo so alanda mobali suka ya okobota bolingi ko vande sika moko te ba mama ba jeune fille bolingi ko vande sika moko te makolo partout bisika bana mibali bazali ozuize mioke longola yaya oyebi valeur a mwana tuna batu babota te ba peso valeur a mwana esali mawapasi na soni yaya soki opoza na vrai sujet benga na Desho Denar TV tolo belela so oza na problème ekomela yo olingi komela baninga te benga na Desho Denar TV numéro na ngango wana gravé tinda biso ba vidéo ba photo ba preuve ba histoire vraie tolo belela na Desho Denar TV poto alerter mokili Desho Denar TV rien que la vérité rouge comme rouge noir comme noir ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi ndeto kutani na émission ezali koya merci.